Salut et bienvenue sur cluboriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndenaïb Sarabinoka. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Nazaline Sengo, Yaroye Bisabino, Boluka Kiye, Botuni, Bolobi, Actualité, Zali Makasi, mais Mouto Kiti Sarabiso Mote, Mazali Komona Nate, Akei Wapi. Lelo, Tozali Naye, Awa Nakati a plateau, mais boye ba déjà que ma solo ezali ebele parce que to solo lika kandambu na yebisi bino ke na bimina ba chair de poule vraiment bozala connecté mutu moko ndingana te soko lingo zo iloko ata ba tiaka pause mais okocha pause te landa yango tina suka donc nakanisi bo imaginer mutu nini nazali ko sala allusion donc nazali na mama prophétesse na mama na biso oya kitisaka batu motema na ba analyse na ye parce que ye makambo lobaka ezali vécu na ye ezali expérience na ye oya mona ayebi makambo politique donc vraiment nazali ko pesa bino mbote et puis botala mama na biso azali na biso lelo parce que abunga biso peto kotuna ye mais avant tout to pesa na ye nanu mbote mama Kalanga mbote na yo mbote mingi grand prêtre Nzamba pambola papa bonne année na ba bande qu'on a besoin surtout au bolinga 5 minutes avec César Ngadi Kleboa original Nzamba pambola bino ba bonne année Jésus Christ est Seigneur Nzamba lobi 2020 donc cela veut dire 2020 kobanga te papa pota motema Nzamba zo pangosoma ya misu papa maman Nzamba za ko sala pona bino bana RDC de partout et pas ino surtout bozali nana mingi na lobate Nzamba pambola yo César Ngadi grand prêtre que le Seigneur vous bénisse ba bonne année mais Hervé Nzamba za na bon moy. OK mama Kalanga nazala gene singo makasi soki na yambio na plateau na biso ya 5 minutes parce que na yebi vraiment okitisa batu mitema osalaka ba analyse moko ya malamu donc lecture na yo vraiment na makamba politique ezalaka malamu bon avant vraiment lelo parce que tozana makambo belé oyo eza ko pesa batu kanda na donc polémique et mati donc parce que muto ko pesa biso bi ya no penza oyo penza boye azala quitté donc vraiment tozali ne sengo makasi mais avant to bandana mama Kalanga silence boye to moni yote donc toka ki au voyage ki mukie na lingi vraiment au limbola batu yo moko donc ozalaki wapi makamonini ozalaki na sika yo okendaki merci mingi na kutinga mo pe na Facebook a question ebele na yebaki teke bana na ngai bikamwa balandaka pe politique ya mboka Nzambe apambolo papa pona motuna na yo eza silence te nazalaki invité na Cotonou année passée na promettre bango na bi année 2019 na koya na mboka Cotonou nazo kimelo komote nazo banga pe lo komote voodoo c'est rien na koya alors yo mo poye bien au grand prêtre il fallait même que to kende na pour na occupation là parce que ezaki programmé to kende ensemble to zalaki na France et lo ko salaki ngana zela moke parce que la présidente de la République Fatiwa Yesu esingelaki akoma na France yango na tozalaki omona na tikaki pe bino na précipitaki pona kende po date nanga vraiment et na saki na moi retard yango papa na kende na komaki na Cotonou Nzamba pambola j'ai dit à tous mes enfants les serviteurs de Dieu qui m'ont réussi avec vraiment beaucoup d'honneur je ne mérite pas cet honneur c'est Dieu qui mérite les hommes dédiés, les prophètes, les apôtres, les mamans, les servantes de Dieu, Nzamba pambola bino, soyez bénis là-bas à Cotonou partout. Et je pense que papa n'a sali 1 mois et demi na Cotonou. Alors silence nange ezala ki pambate papa, n'engi expliquer moi moke. Bana na Nzambe bo yo kanga malamu surtout bana ya Kleboa original. Ba congolais nyonso de partout kaba vidéo otinda vidéo de partout. N'engi na lobela bino eloko ni ne samelinga mama na bino na mboka Benin na Cotonou.
bana na nzambe banso ba congolais boboza na souci ya mabele na bino ya bakoko bana na nzambe de partout na benga ba congolais bana na nzambe po nzambe alingi biso pe bomona ngo na 2020 ke nzambe alingi Congo tala likambo esalamelinga mama na bino na kei na Cotonou mosala nzambe liboso esengelaki nasala séminaire conférence na 3 églises alors toya kosala campagne évangélisation na stade na komi bana na nzambe kokoma na komi basala nzambe bamemaki ngai na baradio un peu partout pour na kopesa message bana ya Cotonou babéninois na babéninoise bayeba message na nga nzambe atie kati na nga na memelaki bango nini na leki na bamédia ntango naye kokoma na télé oyo babengi radio télé Maranatha balandaka ngo na bato nyonso ya monde na bafétichère donc ezali télévision oyo balandaka ngo sito elandamaka na ndenge moko ya kosakana te bana na nzambe bamama oyo bazaki na Cameroun oyo na kasi la fois passé bomonaki Kleboa elakisaki bino bamama oyo bakendeki kosambela de partout bayaki oyo bakonfirmaki bandeko babolingo ke nzambe ya Faci akosala na kati ya RDC bolandaki bilili bamama tosanganaki na kati ya bamabondeli après avoir mokolo président na biso azwaki mokano ya nzambe atika mboka na maboko na nzambe bango baza kosala ngo kuna na kati na RDC na Kinshasa na stade bomonaki biso pe na bamama nyonso ya Afrique na Cameroun tosanganaki bomonaki yango na Klebo ndenge bayambaki nga po ete mama mokolo yango président kuna biso pe awa tobongamaki ensemble elekaki très bien mais botala likambo akokama surtout nazoloba na bato oyo bandeko babolingo boza nano na kati ya ndenge bakinoa balobaka ndoto ya bababa boza nano kotatone mpo na likambo ya RDC bozolingo ndima te pour la délivrance ya Congo bozolingo ndima te ke nzambe alinga sala histoire na kati ya Congo boyoka makambo ekomelinga mama na bino bamoni ngaka na télévision na bamama africaine o balela bino boyebinga mama na bino soutien na nga ezalaka d'abord na bonzambe nazo soutenir et non le président Faci na soutenaka RDC mboka na nge moni pasi pe nga moko témoin okele pendant 37 ans au tata na biso Kondo Maréchal persona mazalaki boyoka témoignage nanga mama na bino na tese bino na bike makambo ya Congo ezali spirituel makambo ya Congo ezali te ke bandeko babolingo tout soutenir yango na sentiment en dehors de Dieu Congo ekokyo kango la mate kosikola mate tala message nga mama na bino na memanga na 2004 mugalo azoyoka ngai papa place ozana pesi bonne année pasteur nabiso o azalaki mokonzi ya nini ya ba élection e utaki koleka kombo ekoya mugongo imulunda azan vivant azoyokanga na 2003 na 2004 mama nabiso on a parlement alaki présidente ya parlement te la fois passée na papa César na salaka erreur azalaki vice présidente ya parlement moi si wana zo landanga za envie na mama na biso période wana azaki vice président papa na biso asakenda paix à son âme Moleka Nzulama alaki ministre ya sport Moleka Nzulama bayokaki message nanga papa Mugalo étant que pasteur considéra que quand j'ai parlé que l'histoire du Congo RDC ezali délivrance nzambe kitakata makambo parce que le Congo était vraiment utilisé par les systèmes diaboliques qu'on a dénoncé. Bino moko boye bina pesa bino réponse bakina ko mona mokonzi na bango le président Kabila ba yela inga réponse na bossa na kate le président ngo emulunda lobi que celle-là je pense qu'il peut être même plus que le maréchal na kaya ténèbres azolo bango aza envie azoyokanga ça échoué mais telle lelo bandeko babolingo nga mama na bino ko lelo na kolela président ni tokoko ozwa oyo ako comprendre que likambo Congo ezali spirituel akitisi elombe abelombe ponga na embele belombe mokili lelo bazate na kiti mais véritable elombe na kiti nena na ko ya kolongola ye voilà donc nga na soutenir kama bele nga bakoko puisque moi je suis devenu vieille nga na za na souci bano biso to boti to mona bango lobi baza malamu avant nzamba kamata bomo na biso to mona ndenge nini mokili ya Congo bakoko na biso bako sepela bandeko babolingo nga na sasunga mama na bino na besoin loko mota lo pona nga na kota ko soutenir RDC na bonzambe. Il y a 2 ans on a monaki le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi
ezaki na salle à Bruxelles tango asangisaki ba diaspora na okaki soni te batune mituna nyonso nangi moto asuka na bitata nga nzambe alobi na nga na soutenir yo na bondela aux enfants na ennemi oyebi makambo ebele nzambe akosincarne na yo yo nde na soutenir puisque libération mboka ne koya na nzela no il y a 2 ans botuna président Félix il y a 2 ans tozaki na bato ebele bazaki na kata sali wana botuna bato nyonso to makambo nga mama milo na oloba na lobi nzambe alobi na nga na aki na kan wana ka mususu na kasaki kuna nde sika délivrance koya bosikola mi mboka mais nzambe asaka place enezate nzambe asaka place méchanceté ezalité na nzambe alobi na nga bima soki ezali ya solo lingo soutenir mboka bondela pona président Etienne Tshisekedi wa Mulumba mais akozala te Zamba la kisaki nga Félix na public la lobango devant tout le monde bande ko babolingo botu na mwana nga papi ka mwasi tango baye na ye na mwana na biso oyo Daniel Sapu tanga ko Molanda président partout na benga ye na 6h du matin na lobi ka mwasi nazo bengo pona ko biso courage mutazo ganezali Félix Tshisekedi aloba lobango na ba media bato bakasaka na corrompa et jamais nga debi kutu ka mwasi allez à 10 euros nanga te $10 nanga même 100 et l'autre côté tout le temps nazani ka mabondeli ko encourager que papa nzambe no ko sala même tout de suite na ba yine ke kala mingi to zo musala nzambe no zo zabenga ngabi mama solo za vrai prophète ezali o alobi likambo sala mi botala makambo sala mi na Cotonou lakini pona musala nzambe pour 31 jours ba mama ba moninga na Maranatha na télévision ba mama africaine bande ko ba bolingo yoka ba mama Cameroun ba benga babi mama effectivement toza ko luko mama téléphone nozo le kate ça fait aujourd'hui 6 jours to ko luko mama grâce tozo zo ayote le Seigneur nous a révélé janvier bazo boma président muto côté na bako beta président Masasi balukira ba modèle nyoso côté nyoso ne nzamba alobi ba mama ya Cameroun ba zui révélation ba mama ya nini ya ba mama na biso ya nini ya mboko eza pembe na lomé et pas prophète moko sakola ka pour la président na biso ba zui prophétie ba mama ya Côte d'Ivoire ba mama ya Nigeria ba zui prophétie que bazo boma président ba bien ko salama te mama oyebi to bandi ko bondela no banda kala ça fait 3 ans pour na RDC Nzamba révéla biso alobi RDC soki biki président oyo akamata kiti nzambe na RDC objectif nzambe simbina Félix Tshisekedi Afrique mobimba ezo kangolama Nzamba lobi eveneme ko utana Congo RDC bandeko ba mama ba eko bimelanga na Cotonou balobi mama toye biso na yo tozo kota mabondeli 21 pona ko bondela pona président pona ko bondela mama Nzamba révélé biso mama toko sala ndenge nga impossible nazo sala introduction ya séminaire dimanche ba mama ba memani tie pa ya pasteur bande ko ba bolingo pasteur il fallait qu'il na bana musale pe ba mama ba leleli pasteur babi Nzamba la kisibiso président Félix Tshilombo bazo bomaye to moni ngo ba pays 4 ba mama na kati ya prière mama kalanga ye biso to mona motion na YouTube azolo ba pona mboka na ye azo parler azo soutenir ba prière yango na biso tozo conviction tozalaka na ye bande ko ba bolingo o yanga soutien pona président nanga pona mboka nanga ezali prière na bon Nzambe ne lo comme sousouté donc ba sala ki tout ba convaincre pasteur na solo lina ba pasteur il y a pas de problème makambo na bisabino chargé de mission na biso ambassadeur na biso ya Benin bo benga ye botuna ye ba mama ba ye rouge ba lobi mabondeli ba utie pai ne pai ba mama bango mo bazui sale église monte na kata sale to bandi prière to si ça qui prière na biso mkoloni bana na Nzambe to si ça qui prière na biso le 24 décembre to sala qui prière action de grâce nana mingi akolobate bande ko babolingo boko landa bino mo boyebi ke nga mama na bino na sina lobana bino oya nganda kunangeza lea 5 minutes avec César Ngadi tout le monde est d'accord Cléboa original na lobana bino message nangeza la boni tozo ko baka bande ko babolingo na 5 minutes ti mokolo tokozo elonga po elonga ngo yango Nzamba sala kisibiso fatia kokufa te tango Nzamba la kisibiso fatia kokufa te ezaki le 21 ba mama nyonso to ba confirmer eloko akokama bana Nzambe boyoka biso tokotaka prière wana ya nkuku tokote prière wana na kati ya mboka wana kaka 4 pasteurs mutu bayebaki yango metala mwana oya prophète sona benge mwana po aza jeune prophète oya prophétisaki pona président talent
a prophétisé le président aux hommes d'affaires aux sala d'affaires aux mbongo pour mboka na biso évoluer il faut mutu lokola yo ya mbongo ayebi makambu tout ça la tala ba évoluer na kati ya mboko yo ndo kozala président tala ngaka poser candidature bino mo boyebi bande na makambo ya opposition na ndenge leka kuna histoire na ye na ba président bazaki kala mwana na tanga prophétiser bande ko ba bolingo o ya prophétiser ko kisama ya mwana ba pasteur ba tata ba tia mafuta na kati ya mutu na ye ba reconnaître ye comme prophète bana na nzambe 7e jour ya prière biso mama to kangamaki mwana na zo benga doyen papa na biso kombo ko ya awa ya béninois alobi na ye papa. Donc, nazana posana mona ba maman ba ko sambela pona RDC ba sambela pona président. Voilà ce que le Dieu m'a révélé. Nzambe apesi ngai message na pesa ba maman wana réponse ya prière na bango kolela baleli. Nazana likamba ko lobate bino mo boza wana technique ikone ko tshela biso message ya prophète jeune bo yo kama prophète wana bande ko babolingo tango bandi prophétie nga mama na bino na eko kweya mabolongo alobi na maman avec tout le respect telema vanda na kiti bo yo kama prophète wana ayebi président Fatite kuta zo benga ye check kedi ti bo yo ka ninga zuta toni même na komba président les mamans ont pleuré ba utie pai na pai. Boyebi 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord. Bana Nzambe, boyoka prophète oyo. Oya bengi biso 7e jour ya prière. Makamboya lobi ponatina ya président. Président na biso oya lelo pe pona mboka ya Congo pe pona nini oye ko salema. Yango na to landa muke na senge na technique. So ba ko television na mosali na Nzambe oyo. Ya béninois makambo ya lobaki simana ba prière na biso ya 7 jours. Ok, donc dengi binu bolandi maman bomoni ke na kati mama kalangate il fallait vraiment s'exprimer parce que ezali makambo moko tango binu moko bolanda boko comprendre utilité à makambo ezali ba congolais ezali basali na Nzambe ba yebi présenter mais prophétie oyebimi vraiment binu moko boko kamwa bolanda binu moko na bili. Tu peux t'asseoir avec tout le respect. Qu'il fera les 2 mandats. C'est confirmé. C'est confirmé. Rien ne va changer ça. Je vois les députés, l'Assemblée nationale. Dieu va susciter des députés en sa faveur. C'est la vérité, maman. C'est déjà commencé. Je vois les députés, beaucoup de députés qui seront de son parti. Comment on dit ça? C'est-à-dire la majorité sera de son côté. Et l'esprit dit qu'il va utiliser. Dieu me dit, il y a une élection député là qui vient. Comment on appelle les élections de députés là? Législatives. Est-ce que ça vient? Ici ou bien chez là-bas. Dieu, l'Assemblée nationale là, il y aura quelque chose qui va arriver. Ce groupe là va partir. Le Seigneur dit de vous dire qu'il va susciter et un député feront sa volonté. Parce que ceux qui sont là sont en train de combattre les intérêts de Dieu. Mais je ne sais pas pourquoi je vois le président Donald Trump au Congo. C'est promis qu'il va venir au Congo. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? L'Esprit de l'Éternel me dit, j'ai choisi Trump. Écoutez la prophétie. Rien n'empêchera le président Trump de faire aussi un second mandat. Écoutez-moi bien. Les gens vont le combattre dans le monde entier. Et l'église s'élèvera en sa faveur. Et par les prières de l'église, parce que Dieu n'a pas fini avec Trump. Ce qu'il a commencé, il doit l'achever avant qu'il ne quitte les États-Unis d'Amérique. Vous savez ce qu'il va faire? Vous savez ce qui va se passer? Je vais vous révéler. Dieu va l'utiliser pour être un instrument de cette gloire. Il y a des choses qu'il va traiter avec le président. C'est des choses de Dieu. Il va s'intéresser au pays. Dieu veut faire quelque chose d'étonnant. Il sera l'instrument de la nouvelle législature. Est-ce qu'on peut dire Amen très fort? L'Esprit de l'Éternel me dit qu'il va donner le second mandat à Sekedi.
Rien ne l'arrêtera. Aucun opposant. Le pays sera calme en son temps. Il n'y aura pas de danger. La paix sera dans le pays. La bénédiction sera dans le pays. Beaucoup de Congolais à l'extérieur vont regarder la paix. Dieu dit, je bénirai le Congo. Je ne l'ai pas encore béni. Je veux bénir le Congo. Je vais élever le Congo. Je vais le mettre au sommet du globe. Dieu dit, mon serviteur Trump sera un instrument pour ce que je veux faire. Je ne l'amène pas en l'air. Je lui ai donné un rêve. Et je lui ai montré le Congo. Il a vu le Congo en rêve. Il ne vient pas au Congo en l'air. Je suis passé par mes serviteurs les prophètes. Je lui ai annoncé qu'il y a un pays en Afrique où je veux faire quelque chose. C'est pour ça qu'il vient. C'est moi l'Éternel qui le mandate d'aller au Congo. Je vois une société Donald Trump au Congo, c'est pas ce que c'est. Donald Trump, c'est un Dieu dit de lui dire, l'Assemblée nationale m'appartient. Yes. Je suis le lion de Juda. Je marche déjà, j'ai déjà occupé les 3/4 du Congo. Je marche maintenant vers le sud. Je veux remplir le pays. Je veux remplir le pays. Les députés qui sont là, j'ai vu leur combat contre mon serviteur. Je suis descendu afin de les raser. Le Congo sera un. Vous savez, ce n'est pas. Vous comprenez de quoi je parle? Je ne parle pas du Congo, Zaïre, Congo, comment vous dites ça, Brazza. Je vois un Congo. Ce que tu dis, c'est vrai à 100%. Parce que le Congo est en train de prendre tous les pays de l'Afrique centrale pour mettre Dieu au-dessus des pays. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Maman, écoutez-moi. Ce qui va arriver, ça va être étonnant. Dieu veut choisir des députés chrétiens. Il y a beaucoup de chrétiens parmi les Congolais qui sont des cadres. Le Seigneur a vu leur cœur. Il a entendu leur prière. Dieu m'envoie leur dire, très bientôt, je vais former un gouvernement avec des députés chrétiens. Les décisions ne seront plus signées par Satan, mais c'est les chrétiens qui vont décider. Il y a beaucoup de cadres en Europe que Dieu veut ramener au pays. Écoutez-moi maintenant. Vous voyez, entre-temps, les Ghanéens étaient à l'extérieur. Ils travaillaient à l'extérieur. Très bientôt, vous allez voir très rarement les Congolais dans d'autres pays. Parce que le pays produira tout. Cite le football congolais. Je le rendrai puissant. Je vois les footballeurs congolais, une nouvelle génération, qui vont sortir la tête de nulle part. Ils vont se retrouver en Coupe du Monde. Ils vont aller en quart de finale. L'Esprit de l'Éternel dit de vous dire, mes regards sont portés sur la nation congolaise. Je vais faire quelque chose d'inouï et de spectaculaire. My God. Il dit de vous dire, le port du Congo sera une richesse. Le port du Congo sera une richesse. Donc binomo boito landa ezali prophétie et witi teke bokolo ba pasteur ceux qui ba yebi fachi misusu ba yeso o ezali prophétie et witi na Benin ba yebi fachite ba yebango mo et puis binomo bomonaki succession makambo et salami na ba période otoleki mais na kati e ya émission oyo bokozwa ba révélation moko nulle part ailleurs boyoka yango boyebake soki mama kalanga azana biso batu déjà basepelaka. Donc poto kota sikoyo totiki Benin poto kota sikoyo na makambo oyo leki na mboka na biso pe oyo bazo échouer parce que bana ya Zaïre parce que biso za na Congo omoni Congo makamba Congo to aussi sa biso moko bato baza na Zaïre il faut pas qu'il parle makamba Zaïre na président na bango biso président na biso Fachi Beton donc makamba na biso etali biso moko donc siko avant to kota vraiment
la deuxième partie de l'émission Nabiso, tu as marqué pause Moukier, donc Bolanda, partenaire Nabiso, Oyo Bazalaka, Nabiso tout le temps, donc Romain Lunga, le grand traître, on a Sepela TV, donc ne quittez pas, restez connectés sur cleboisoriginal.com. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso wana 4K machine ma daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Obino moko boitolanda on eza ba partenaire na biso bazala na biso libela bolandi donc ezali biloko ya bana mboka donc vraiment il faut to consommer congolais parce que tozu président ya Congo les oyo abotama kola na Congo parce que tozaki kala na ba problème kaka ya nationalité ba présent. Je pense que tout le monde est d'accord que président na biso oyo azali congolais de souche to yebi ba parents surtout mais heureusement kasi bato bazwa mbouye bazaka mukie bato bazali simanaye bazali ebele yanga na epsaki bino soki to raté kaka chance na fachi abongisa mboka to koti makambo ya sous-titel wana mboka na biso to pesi na bato mususu parce que oyo aza na souci oyo fachi aza nango po abongisa mboka po na ngai azali te sikoyo vraiment to vanda tranquille to koti na mozindo ya makambo ya mboka na biso to itaki Benin bomoni bino moko bazali bato yo bayebi fachi te baza ba béninois mais prophétie bolandi bino prophétie mais mama kalanga oyebi yo kitisaka bato motema ceux qui na yambi yo bato vraiment basepelaka bayebi ke makambo yo lobaka vraiment otanga bato zotanga na ba kombo do bato bazaka na possibilité ya ko vérifier mais mama kalanga bato bakomi na kolemba toyokaki même donc même bato babandai kolinga fachi mitema na bango misusu bakomi kobela ba crise mama moko abenga ngai
na Londres soka benga lela kaka papa tokosuka wapi il faut ngana calmer na ganisi émission o azolanda na bokebi mais mama kalanga nalingaka yo parce que au salaka langue de boîte mais sikoyo eloko ezoboma biso peuple congolais ti sikoyo ba congolais belé bazali komona kaka président na biso Fachi Beton on dirait azali président moko azako diriger donc bazako tinda mitindo do azo diriger bien te parce que son lobby boye ba lobby on dirait azali ko diriger bien te azo zilobe de boulonnage azani tu bloquer na ba makamususu nazali ko pesa par exemple parce que na 5 minutes au pesa par exemple président Kalate wa anomaki PDG na chemin de fer wana pour ne pas le citer monsieur Kyungu Tilelo président de la République, ce qui a lobby ou bien kangio mitif, mutumso a kolongolate, président nommé Tilelo, ndengeni nezali ko salamake, PDG wana fonctionne aye, azo salamusalate, wana batu tout bayebi yango. Yango na linga lelo penza, na tout na yo, tobi ke yo, opesa kabiso ba réponse, yani car na même car aligné wana, to mona ki ambassadeur na biso, awa ambassadeur bazalaki na Japon, ambassadeur basali mbeba, mususu ateki na ambassade ba bengisi parce que ambassadeur mokonzi na bango a pas président de la République ezali mama azali ministre des affaires étrangères ba bengisi ba tukuno yo banguna ya mboka na biso ba to FCC ba lingi ba convoquer même ministre na biso akende ko expliquer pourquoi a bengisi ambassadeur wana parce que azana droit ya ko bengisa été mama kalanga kitisana no bana no bazolanda biso na 5 minutes avec ses engades. Ok, merci Mingi. Na sepelaka na ba Congolais, il y a RDC puisque botangi boza mayele. Moi je pense que likambo yo utiolo ba ke mokonzi ko diriger te compte tenu de ezalita mosusu moi bato yo ba na connaissance peza ya moi kotanga mingi te pe ba oyo ba ko lobaka makambo na papa tikala koyeba ke mingi bazali binemi po moni kombo toza nango lelo na koyebisa yo César Ngadi grand prêtre ezali komba moko osuko moni lelo makele ko finga ko loba o Fachi sala eza en bato bazaba anti Fachi bo ba na likunya na Fachi me bato na mayele je pense que bazo comprendre ngai ngina loba nelo komo papa Fachi Azolo Baler surtout les présidents de la République démocratique du Congo. Excellence, Azolo Babutu na moi. État de droit. État de droit. Akoloba état de droit. Papa, état de droit zani. Oyebi, français baloba parfois les malheurs est bon. Constitution na biso tozanango eza Fachi te, ezali ya ba FCC. Bangonde basala kiango. Na ko expliquer très bien papa. Oyebi que, bon, mais c'est Kabila, s'il vous plaît, ndenge balobaka autorité morale ya FCC qui m'a yele makasi. Donc la question de maman Kalanga donc il dit que monsieur Kabila mutu azobo ya ceux qui Fachi a nommé monsieur Kabila des amagama yele était Fachi a nommé PDG il faut que na musala Tilelo azana musala te olobate que bato bazo comprendre était maman Kalanga. Mais nazolinga ko expliquer aussi très bien papa. Fachi Azolo Baler surtout les présidents que état des droits. Yemoko nenga zali wana papa nga on ngina ebisa yote. Ngina expliquer que parfois les malheurs est bon. Au monitango mais c'est Kabila l'air à sa président constitution les avec pour en faveur naï. Makamino surtout sala ki na kati ezaki pour en faveur. Na ki mayele alobi na ko banda ko poser candidat mais ce qui nga na comme président. Tandis que na parlement na za majorité te. Na gouvernorat na ministère na za majorité te mais ekosukela ndenge tala ndenge nzambe asala kama kambo alobaki ni na kati ya constitution na ya lobi alors président a prêté serment après une année azana droit ya kozwa autorité sur nyonso institution nyonso cela veut dire parlement sénat gouvernorat donc au komi mokonzi ozozwa décision esika oyo beba ezali elo na koyebisa bato le président Fachi azana ba conseiller ya solo ya bwanya
oyebi tango président Fatia kena na États-Unis na yebisa bino ba na Nzambe ba mamo bolela lela amema constitution ya mboka mais ba américain bazalaki d'accord te tango ba pesi justice tango ba pesi nini défense tango ba bazalaki babi Fati non tout sauf ça mais tango akei kuna amemeli bango constitution alobi botala ngana na problème na bango tenga na za mwana Nzambe to limbisani mais pendant une année ta la constitution ndenge la kisa puisque ngai moko il faut na appliquer état de droit na appliquer constitution na tosa yango pe mibe kwa mboka pourtant on a quoi appliquer ba condamner ngai te bino Amérique bozo soutenir nga occidentaux bozo soutenir nga pona état de droit mais la constitution ndenge lobby ce qui nga appliqué yango lelo na ndenge mibe kwa mboka lobby te lobby sikota nga na banda ko appliquer minele ba babi oso baby saki constitution na yango li te to sala mususu tele pays américain ba comprenaki mama kalanga nga na okatote parce que motema ba bazolanda biso eza ko chauffe parce que banda ozoloba o répondre na question na ngaite donc état de droit mutesengi ou bien constitution mutesengi ce qui président de la république a nommé mutu donc bato FCC baboya c'est ça ozo répondre était mama kalanga ozo expliquer mais o répondre était bato bazo zilo répondre voilà c'est très bien bato bazo zelanga répondre mais nazo répondre ngana zo répondre papa ngana otali soboya ngana otali so na kati maloba na Nzambe babi muto ya zana bwana nde muto alongaka albalobi dans le calme surtout otali na kati mukanda dans le calme et dans le silence donc cela veut dire que motopo kwa isa monguna no bima zoba zala calme kende na makam ya kokoloba ni papa do yoki bien que constitution o ya kutaki mokonza mboka elobaki bongo na tango za majorité te mone bato ya FCC bazaki mayele parce que balobi na kati ya constitution na biso elobi ke ce qui président sali inane ce qui président sali inane donc parlement makambezo bonga te ndenge uti koloba na ki akonome bato ba kotia bakali papa nanga donc président a droit après 12 mois donc toloba inane ce qui a kokisi inane na ye à ce moment là donc a telemi akobanda sikoyo ko frapper place nini oyo papa ngana ko bisaka bato bo landa biso kala mingi te histoire Cécilie balo bakandingo na bandeko ba bolingo balo bakake mwana na kati ya libumwa makalanga na kati yote donc yo songa na comprendre bato ba olanda olingo lo bana biso que présent avant une année na ye azalaki na droit renommer batute azalaki na droit renommer te yoka papa azalaki na droit ya renommer pour azali président de la république ye il faut nommer mais si ko lokola na kati constitution na bango papa na babi pouvoir ya ye ko appliquer pouvoir ya ye ko appliquer oyebi stratégie oyo président Fachi azanango papa pona pouvoir ne peut pona lobiko lobiko ya RDC ezali stratégie moko magnifique ezali stratégie moko pe totali na expérience nga maman non atteindre expérience papa o ngai moko na vivre que ce qui monguna na koluka ko tia ba piège côté nyo surtout yo za na silence o ko vanda o za la lokola zoba yo ko ya ko kwisa tout na pesa exemple muke na pesa kayo na pesa kwango grand prêtre tela foreman nina ali tango ba telemi boy papa naza ko bano oyebi ke maman Antoinette soki ya pona ki alobi ke oya ye moto ezali foreman e yaki pona ni pona mangungu foreman soko telime biso no songa ki mwana muke na tali foreman ngabi oya ko bombarder penza ko panzali ko tala ba réaction zala ko sala ko ta nzoka nde secret ali azaki na secret mona kati ya motema oyo stratégie moko ya ko sakana tabi ako tutanga makofi na ko tikele nzoto abeta tanga siko donc tant pe mané siko na moni ke ko kita siko ngana ko telemele na kaso mona ke ali alonga ki na dernier mi-temps tango ba beti forema na ko boyo ka kibino mokoti tango baza ko loba ali bumaye business foreman bumaye okal na bumaye tala tolo tout ça me for ali azaki lokwa moi si tala na tere na nzoto na mitiki basaka ni na dernière minute tango ko tellement lokola souffle zalaki kaka kao Ali a gagné. Donc cela veut dire histoire on a papa na pesi yo parabole on a po bato bota la bo comprendre Fati a lobby pour na yezalini état de droit constitution azo landango ngana sengi kana bino ba mama na ngai lokola babomi Fati te parce que na minute yo situation na bango secret na bango zalaki ba boma Fati ba bimisa moto moko boy aye
abeti masasi mutango pe ami bomi esili histoire ke comme po souci na bango ya banguna mboka Congo ezalika muto ayeko tchabiso panzi likolo ba yeko bebisa makambo ata kutu tokozala susu na pouvoir te ata kutu ko yela biso ndeni me ye photo bareye tolimwisa ye me bandeko babolingo facha kokufa te fachi likamo nzamba tie na kati ne pona RDC kokokisa. Moi je pense que papa ba mama bazala na kimia boba kolela lela fachi azamokonzi fachi azokokisa inane na ye ndenge constitution lobi bongo simanango botala akosala nini puisque akomettre ordre état des droits yango na pona nini bazala pona mo ba ko empêcher te tango nazalaki na inanete na kotika makambo mais la constitution ya ko la constitution na bilango lobi nini tous les malfaiteurs tous les criminels tout ce qu'on a telemi ceux qui na justice ba ko bongisa te fatia ko yeba iloko ni ya kosala bande ko ba bolingo ceux qui na armée partout fatia ce ko komi na pouvoir no sur na mabonde bo mona bande ko ba bolingo tozali apona ko bimisa ba secrété eloko kanga na episo mona nanga batu ba vanda kimia po etikeli mikola ko tanga misa parce que stratégie nyonso o ba sala ki po ba boma fachi Zambé a protégé fachi bato pe ya mokili poto lo bango vérité bato pe ya mokili pe ya makasi pe batie ba coup de foudre pona protection ya fachi. Cela veut dire que Jésus-Christ est Seigneur tozela moi moke tokomona nini o ekosalema Jésus-Christ est Seigneur. Donc ça on a comprendre bien donc maman Kalanga lobi na parabole donc a lobi que fachi aza terre a filmer tozela kaka na suka filmer ako gagner mais maman Kalanga na za mutu na mususu o eko permettre o na kanisi okokima mulai te. Tomoni awa président de la République a witi inauguration na papier na parce que programme à président de la République ba changer rangote neti biso boke bolobi na okene susu na mbinza te na zong président de la République na programme na ye ezalaki akokene ko inaugurer saut de mouton. Tout le monde, le président de la République a changé cela, a commis aucune chose. Donc, on a sous constitution, parce que tous allez comprendre les choses. Les cambassons des moutons, n'est président qui est inauguré parce que ça y a un programme, il y a président de la République. Madame Mingi papa, mo tuno wana to bimisaka pe kaka seki. Bimakaka. To bimisango po eza nango ka be chèque papa. Nangi na lo wanobo. Président koko kendete. Kokende ko inauguré sont des moutons puisque biloko wana papa nanga ezali kopesa pasi munene na banguna na pendant 18 ans parce qu'il na pouvoir barabara boka se kufa kasavu kufa papa mais basali eloko ndenge wana sont des moutons président prometaki mais balobi ay mouton to kosukane wa préparer moi rambo moko ya lokutabo vrai rambo Jésus-Christ de Nazareth wa fachi a telemi a révélé maman bo bonde la bole la bato balei pona fachi ezaba maman na pays bande ko na webisa bino puisque bozo comprendre te bande ko bo konzi ya président fachi bozo comprendre te eze événement me bomona bo vivre ngo il ne mourrait pas ba maman ba bonde ngala ke mission ya ko sala musala na Zambé invité ba pasteur bazali kuna na osenga papa na biso mosengo bande ko ba bolingo azali awa na kati na mboka ya Paris na seni musala kuna na Maranatha eze église ya ye ba pasteur a sololi la bango bande ko babolingo ba yebisi bande ko babolingo histoire bato ba mama ba uti mboka boko landa bango na club we ko sala émission spéciale ka pona prière pour bato botala na mutalo lengo tina kat ba mama ya Afrique ba mama zairoise congolaise te me ba mama ya Afrique ngana ke musala na nga mama pa balobi yo muto lakisa biso likambo ya RDC bonzambe nzamba confirmer biso soki RDC biki Afrique kobika donc à partir boko yoka bino moko prophète boyoka omona prophète makambo boyoka ba mama bomona pe trophée ba mama ya Afrique ba pesina président na biso la canciller se comme na maboko na ye bande ko babolingo Jésus-Christ est Seigneur notre rédempteur vivant il okanga ngina lo bano papa ba préparer ki coup rambo moko boye so ba pesi ba million combien 10 000 kokufa tango président ko kele pona ko inauguration de moutons bimi na kata fulwana pa puisque ba bi que président a na confiance na peuple na ye malgré biloba lo baba to baloba bomona tango fachi beto kitaka ndenge nini ba yambaki na peuple ne mutu wana za infiltrer pa a beti munduki a balole ngo pa mi beti moko akufi lero ne kominini e frakata mutu na mutu tambula bona minito na bobisanga moto abomi pe moko mi bomi poko tune nini source wape ko ya wape comme ata banquette américaine yake tout ça là eza passe pelika mabongo so linga ki sali mabandeko makile linga ki tanga na kati na RDC na niveau ma secrétaire na ba région nyonso
mais Nzambe a épargné. Nzambe a dit ce qui est révélé est condamné. Bato baza sima fati pona soutenir ko bele la Nzambe na lola ezaka katena kata RDC pour monango pour yoka bama ba utie paille ne paille. Représentation na biso ambassade azaki na kati ya milulu wana mokolo to rendre ba mama ba rendre action de grâce na Nzambe. Président na biso ya IDPS ya mboka Benin azalaki wa ba mama ba uti de partout bande ko ba bolingo 21 jours ko le la pona fati béton ndenge moko alobaka pona ba mama ne botika ngate prière. Moi je suis là pour soutenir mon pays na prière. Nazana tendance mususu te. Nazani na parti politique, nazani na mouvement. Je suis une femme on Nzamba révéla qui avec Dieu nous vaincrons. Mboka ne ko kango la makana na bonzambe pona yebi mboka wana pendant 37 ans. Ezaki mboka moko tekamaki na Lucifer Satan yango na bande ko pharaon mutaza ko diriger yango trahison na trahison yango na esengela kaka Nzamba pona moto na ye o ya ko s'incarner katine pona délivrance mboka ton soki ba inaugurer kité ezaki bon pour ba préparer ki ko bomé pe ba ezo continuer bande ko ba bolingo silité na kanisi yo mo zano yebi makambele ekoleka tira ba campus donc na ko zongisa motu na te puisque na ko répondre ka yo tuninga Nzamba pambolo papa. Ok, nakanisi donc to comprendre bisonyo surtout na question o na tunaki pe na tuni mama kalanga lobi soki président de la République tozu le lo réponse parce que mama kalanga bimisa makambo ya solo donc soka kende ko inaugurer donc so de mouton te donc parce que ba préparer ki kumoko soka yaki wana ale balinga ki kobome na kamikaze moko boye ale yepata ale mbala moko président denga mesana ko beta bashita sima a beti shita sima neta betaki na Genève yango monike donc bazo kokate mais mama kalangele onga na ngolo ba président ayebisa biso azali dictateur te beaucoup mi sepe dictateur te akokoma rappel dictateur te mais o to moni o wito le kana campus ba étudiant baza ba congolais ba revendiquer makambo na bango po ba matsaki talobo président de la République akoti makambo mabutu bakangi en tout cas inikine est-ce que mama kalanga ndio ko expliquer biso ndenge nini wana ekomi susu le peuple d'abord te ba étudiant bazali bato bazali donc avenir à lobby soki ba matiseli bango talo parce que président de la République azobeta tolo le peuple d'abord wana ba étudiant bazali na kati ba revendiquer et comme il y a les millimataires, allez, basoda bokene, bobimisa batu, allez, bakati makambo unique, mama kalanga, wana sous explication, ils allaient sous nini, wana explication nini au pesabiso. Merci Mingi da César Ngadi, grand prêtre. Boyoki nenga bombardenga, bana Congo, bo landanga de partout, boyoka. Likambo oyo ya inikin, université. Bandeko babolingo étude wana ezali étude moko supérieure bazabolo bandoki o balingi bokangola mi bosikola mi mboka Congo te likambo oyo kaka bandeko babolingo bino mo boyebi yango depuis président na biso alobaki école primaire bafuta lisusu te peza ina kata constitution bango baleka kuna banana tanga mobutu biso to kitisa kango pete to lobike non likambo bandeko babolingo za likambo mo même na lola banjelu ba feta ki basala ki fete ngana na moninga na moko koti mwana na ye bandeko na première année mwana 12 ans mwana ya 12 ans mamonga na kotindela mwa pata kolamba mikata lobi mama mwana nanga koti mwana 12 ans kasi na lobela ki grand prêtre l'émission moko to salaka bako sepela te bana Nzambe bako sepela te initiative oyo président ayenango ya le peuple d'abord. Yango na bandeko babolingo tango ba matisi université talo kuna mbongo. Nga na yebite ministre y'enseignement supérieur yem takoko répondre Thomas Lora yem takoko répondre. Est-ce que président Zaki Koura? Bandeko babolingo tina rai soki katani président kaka. Nelo nyoso tu wana ezalini bandeko babolingo ezalaki ku na yeko ebisa bino siko boyo kana opesa bino information makambo eleki na université na campus ezalaki ku bien préparé pendant une année bazako préparer yango lelo Nzamba la tena kata ba prière ba vrai étudiant ba bimisi secret ya makambo ezaki koleka kuna bandeko babolingo secret wana nde pousser lelo ba policier bandeko babolingo bakeni pe ko découvrir na ba preuve na kati ya campus eloko nini ba préparer ki kuna na banguna ya Congo ya peuple congolais babongisaki ni babilo kola bana wana bazara bana moko bango babanga kate bazaba soda bakamati babatu na bango bautaki na babukavu na bakisangani ba faux
infiltré batondisi bango kuna bakoti lokwa ba étudiant eza histoire moko préparé mais une année 3 mois bakoti bango et puis moi batango bakoti ki kuna ba rebelle wana po basala coup ya ko saboter gouvernement bandeko ba bolingo pouvoir ya président Fachi bakoti bango kuna pe bapesa ka bango mwa mbongo bapesa bango mwa mbongo batongo sikolo ko ba ko zala na mwa mbongo ba utaki na ba province soit diza ba mi commis kuna ale ba bandi sikolo ko sala lokola bato malamu bapesa ka betida mususu no ba na mwa moyete kaka bongo ka bongo bandeko ba bolingo basali mouvement bango ya 36 étudiants ya ko kabaka mwa mbongo ko zala gentil bana na ba koma fanatique na bango siko boyoka ben filtré balobi boko mona makamni ne ko le kaw makamo ti nano kutu te bande ba bolingo gouvernement nano salamité ka le fatia koti bino mo boyebi bande ko même na ba élection boyebi makamni nini bande ko ba bolingo likambo ngo wana ya campus ezali nango ka te to ko ba ka te ko banguno baraka na pouvoir na bande ko na biso ba lo baza ba opposa ba na kati ya makambo wana bakoti si ben filtré falange tambole ba wana bakomi lokola siko bantete ba mener balobi tosala ndeni tomaloka lobi bon babongisi makambo babisiko po bazwa raison moko boye ale topesa mibeko kuna mwa mbongo moko emata tango puisque bino mo boye biki ava basala kuna bango babimisaka mwa likambo boye bazwa la raison hein tomaloka boye bi FCC amatisi mwa talo wana betidia tango amatisi mwa talo wana betidia bana na nzambe ale ba mener wana babima lokola bagangi bayoka bango likola pata na bango bandeko ba bolingo ba kopesa ba betidia na biso bano bakende ko tanga ba kopesa bango ba cadeau empoisonné po ba ko manipuler bango ba mener wana bazala lokola mwa bateau ba pona bango batia bango lokola mwa confiance à tête ba bi bo mona makambo ndeni ba ko matisela biso priorité et bandi boni tout ça là nyoso wana pona nini puisque ba mona ndenge président yamba ki betidia ba moni ndenge président so pesa promesse ko bongisela bango hein études supérieures boyoka na discours à président même discours ne a fait de l'année boyoka kindenga zolo bapona l'école supérieure ndenge dini bandeko ba bolingo année oyo akosimba ko bongisela bano oyo ba classe oyo zaloko ba classe ya poto bano bazo vivre lokola na poto ba bandaka même ko futa bango moi quelque chose ndenge poto esalaka nana ngwa ko ndima monguna ya peuple congolais monguna hein bandeko ba bolingo ya président onzamba tindi pour la solution à peuple ba olingate yango no moni bato na bango na 36 personnes on a ba rebelle wana ba ki déjà na minduki na bango ba fournisseur ki bango déjà kuna allez ba utiliser ba étudiant bana bato ba keita musubu baza na pe ba fele ko tanga allez totelema et c'est to se soulever allez to kende toza na droite ya nini yango mbongo ya libande ko ba bolingo nzoka nde na se balaki na posa ko sala likamuna bango metala nzambe pendenga la kate nzamba lobi boluki malheur mais malheur obo salango zande pona bimisa bino na poissa botala minduki wana ba arme lourd et kende ko sala campus nini botala ka bino bande est-ce que étudiant kokota na banque okota na banque ngo betata mo batala tale kufo ko netiko ko ba coffre fo ko kumba ko kene nango wana ba étudiant je ne pense pas yango nanga na lobaka ke basuki bakwei makamnyo surtout ba ko sala des pona ko matisa nkembo na nzambe likolo na président oyo nzambe aponi pona mboka na biso oyo nyonso bakosala na banguna pona malheur à peuple congolais mais nzambe aza na contrôle ya nyonso voilà likambo eleki na kati ya université ezalaki nango bano bake kotanga te na ndenga normal ezalaki makambo moko bandeko babolingo sekele nyonso eza na poisa puisque bana oyo bakoregrete lelo betidi na bango babimisi tous les secrets ngai moko naza na neve nanga azali kuna bandeko babolingo kombo na ye Ndibwe osoka mutombo Ndibwe alobelinga makamu nyonso yekutu bachaki ya secrétaire batora bapesa bango mbongo chaque samedi bakuta bapesa bango mbongo abi mama tomona no betidia mbongo yako uta wapi bato bakosi biso ba manipuler biso lelo biso tutoza perdant. Je pense que minga kolobezalité grand prêtre na répondre yo nakanisi boyoki vérité o elega ki esika betidia parce que to moni betidia mususu azolanda mutu na machette donc étudiant na ndimita ko sala makambo ndengo na dona kanisi vraiment mama kalanga ndenga zala kaka azaki vraiment explicite yemo kwa kitsa batu ba mitema mais sikoyo mama kalanga na sekina mukie passé tozo kota na dossier oyo ezo bebisa mitu ya peuple congolais oyo ezo pesa batu kanda parce que nazo rappeler président de la République Nabiso Tangwatika qui Genève abeti chita sima alandi base mutachaki poa atali parce que ngai na lobaka yango
na sala fin en tout cas fin bouche te na 5 minutes avec César Ngadi ngaso na bandi ko tanga ba kombo batu na tanga avec preuve politique au Kamere à Salaka, cela n'engage que moi-même à Salaka politique n'est pas mindele. Parce que politique au Vital Kamere à Salaka pour Nangai, et politique y a frikité. Y a on a battu bele bandolo bakala Kamere a bebanité na kanambe bazala kaka parce que politique y a mboka na biso so bobeba na mutu faut tie poison befo au bois que les mbas sous tombe au solo là, il faut ça kana problème. Et on a bomoni qui est au présent na biso azali président Kalazali, ah non, bah coopérer kaka parce que tout mais ça na makambo wana te. En Afrique, ils ont rare bon que des politiciens muninga zan avance yo ozana batebele yo tout ça stratégie na tikele et bonga yo kende liboso ezala raté. Mingi bomona awa to rotanga ba kombote boyebi ba faulu ti lelo ba zoate mais esprit ma beti lelo bazana ngo kaka ba rotika te. Mais bomona Vital Kamere lui ndeko na ngai Félix Antoine Tshisekedi yo kende liboso soko leki parce que yo zana batebele après to sala bo et ça la marati en poto donc bo sali ma solo bo sali batnini ba promesse électorale bo sali ba makamnyo surtout Vital Kamere to ko kolobaki ba sala stratégie ndenge ba kende na Kenya ba sala atikala ndeko na ya kende mais sikoyo makambo oyo Vital Kamere azali ko sala batu bazali ko comprendre te makambo tout soke bimi ya mabe Vital Kamere makambo tout soke bimi ya mabe Vital Kamere yangona mama kalanga lelo yo vraiment au salra analyse malamu vous rappelle information à la source lelo okitsabiso mitema to kota nanu na dossier o ya Vital Kamere o azali directeur ya cabinet ya président na biso Fachi Beton donc to bandana nous 15 millions Mama Kalanga yo wanga na te parce que président andima kuna yemoko na TV5 olobate que 15 millions za lukuta président de la République andima mais aloba ezalaki te que mbongo ya muyibi ezali ba mbongo ya commission net ba beta on a beti cop nanga moko alobe za malamu te mais et pas ya ba congolais et comme normal siko a pesi mitindo ba sala banquette ya monaki mabe neti Vital Kamere ngo camoufler a pesa mitindo basala banquette ba soki mbongo wana engo ke na caisse l'état ou pas mais problème eza wana tilelo enquête ngo vuma président de la République soka pesi mitindo romona ta on a préfecture ozanga mikanda so président de la République a beti mosoko ke basali enquête ngo tilelo tout le monde rappelle ce quoi les aigilem susuka président lobaki po a camoufler batwa ki sa motema enquête à 15 millions mama Kalanga yebisa biso esuka wapi na rolo biso makamnyo surtout ya Kamere o biso motema izo sala bato pasi yo aussi c'est la biso parce que yo aussi sara surtout longue na 15 millions tokeya wa o ya suko e bebisi bato mitema Kamera kende na feti ya cabaret mais soki cabaret soki nani soki kabanani ngako to kombo ebi biente feti ya ba Rwandais Kamere bato bazali ko kufa nzala banini Kamera ko pesa bango 30 ngombe soki akei na feti wana atanke ki soki kaba soki nani ndeko na ye soki nani to yebite yango wana expliquer biso nanu 15 millions wana enquête wana to soki wapi et puis ye Vital Kamere ye penza directeur cabinet ya cabinet aibi ke biso na ba Rwanda tozo sala tout bongisa bato na tisiko to lobela makamba guerre ndenge ba soldat na biso ba zo beta kuna yo okinsu na fête ya bato na on dirait Kamere zo sala makambo na ko ou bien azo respecter président de la République ou bien azo préparer ba makambo na ye mama Kalanga kitisa batumite ma parce que makambo eza vraiment makamoko ezo bebisa batumite ma vraiment mama Kalanga na zwata na yo expliquer bato. Ok, merci Bingi. Ya liboso nazo répondre grand prêtre César Ngadi Boy. Ozo répondre ngai te mama Kalanga, ozo répondre ba congolais nyo surtout bazolanda biso ngai te ozo répondre ngai nde. C'est ngana tuni mutuna ba congolais ozo répondre ngai te mama Kalanga bazolanda biso batu nyo. Yango na bandi koloba ke nazo répondre grand prêtre César Ngadi pe lisus ko répondre pe bino banekolo bobozali branché na site na biso obolinga mingi boyo kabiyano nanga Sir Kamere nalinga koloba te me lelo na oloba nano mwa moke Sir Kamere bana nzambe ngaso na yebi Kamere so na bisi bino bambula nga na yebi Kamere bo kamwa na yebi Kamere nazalaki na 28 ans bolandanga na bokebi nyonso bana na nzambe lelo na koloba mwa moke Sir excellence mais c'est Kamere bandeko nayeba
Kamere, j'avais 28 ans. Wana na uti koyemba nzembo na ngai lombe cc 28 ans. Kamere na kutake na kati ya gouvernement ya Maréchal Mobutu. Kondo pe a sonam pe na basusu pe a sonam na papa na biso Mushobekwa. Ngasuki na eba Kamere po na Mushobekwa. Bande ko ba bolingo. Tozolo bango lelo bien. Kazali congolais te. Mais akoli na Congo, abotami na Congo, atangi ba classe tatamoli mokili nyonso ya Congo. Nangile bisabino boy. Na ko répondre likambo ya 15 millions. Bande ko likambo 15 millions bomona hindenge président de la République ayambaki procureur et le kaki na télévision. Alobi na ye naza ko encourager yo kende ko sala enquête toyeba motoyo a détourné 15 millions état de droit. Justice etia maboko. Kende kosala boyebi ke ba procureur wana ba justice ezala maboko ya FCC boyebi pe bino moko makamunini oyo biso tozolo ba butu na moyi peuple o bazo soutenir mboka ndenge tokolo ba pona FCC soki lelo bande ko ba bolingo kamera liaki mbongo wana puisque guerre ya wana nde yangwa surtout bato ya FCC dossier ya FCC zana tête mi balenga na bisaka bato banda kala nebisi bato ana kati ya diaspora na lobi ke bande ko ba bolingo likambo ya Monsieur Kabila FCC PPRD na bato mi baloyo mutu no so akopusa na pembeni ya Katumbi azu problème grave mutu no so akopusa na pembeni na Kamere na FCC azu problème très grave bana na Nzambe soki lelo au procureur azolanda soka salaki banquette amoni ke Kamere mutadia ki faranga na mera minito puisque bato bana besoin ka Kamera longwa pembeni ya président Fachi na boite na lingina talisa bino la kasi bolanda ki secrétaire général Kabuya combattant na pension mbote papa bonne année place ozali na yona papa na biso vice-président ya parlement papa na biso Kabu na pesi bino bonne année meilleur V année ezali ya bino bande ko ba bolingo na ngina lo bana bino boy boyoka ki bien secrétaire général na biso IDPS aloba ki ngo très bien baloba ki procureur asali banquette tishi ko dossier zakona baloba lisusu elobi abele hein. Donc Kamere azana kati ya dossier wana te ni côté ya président Fatima azana kati ya dossier wana te nazo beta lisusu mela procureur je vous demande avec tout le respect procureur général de la République bonne année bimisa dossier po bato bazo zela ekobimate entre parenthèses to suki wana bana na Nzambe lengena lo bana bino likamomo ezo pesa nga pasi lelo komona bato yo bazali sima ya président biloko bazo créer na banguna est-ce que boko yeba ke soki bako attaquer Monsieur Kamere batakaka Monsieur Kamere te bazako attaquer le président Fachi makamino soto ko loba ya mabe pour la Kamere ezali le président Fachi boye bakate na biso moko bino bana so diza bozo soutenir président Fachi bozo ya lisusu bande ko ba bolingo pona ko ya ko beta sete ko critiquer tango na kotala na kati ya ba YouTube komona ndenge bazako loba pona Kamere na batoyo babenga ka Fachi beto ezo pesanga mawo na lobi sene ke normal po ba yebi politique te l'air na moni bande ko ba bolingo bato baye bazolo ba makambu contre le cardinal ambongo na lelinga na biso ko ba ki langage ya muto na conférence de presse so balanda ki yeme mawa mais ngana ko lobaka boy papa bolanda ngai bie bana na Nzambe bino ba boko lela boza komi tu na boza komi tu sanga lengina lobra bino lelo botika la ko yeba yango soki lelo Kamere azongisi relation na Rwanda parce que président Fachi bimi président na ndenge ba conseiller na ba partenaire na mineno ba soutenir qui dès le début bango mutu ba ko pese toli pe ye moko tant que moi na Nzambe alingi kozala na politique ezali bongo bandeko ba bolingo so lelo toza na problème na Rwanda toza na problème na Angola toza na problème na Zambie toza na problème na Brazzaville toza eza très dangereuse pour na biso bandeko ba bolingo na oloba na bino ya bongo nangi na tesa bino likambo moko papa na ko mikoloba moi secret ezali secret d'état ponga na yeba kyang na yebaka makambo yo na nzela ya mwana mwasi moko ba mema yeba ba leva ye porté disparu boyebi ye beya wa zalaki mwasi ya papa na biso kiti mabimi Ramazan ndenge boyoka kaka o
mboka na biso ezaki infiltré bandaka na bakonzi nyonso ya Mobutu baki na basi ya barwandaise beya wana mwasi ya papa kitima azalaki rwandaise ye moto informaki nga likambo bandeko babolingo boyoka nga na kati ya Rwanda ya Luanda na Angola Kamera azalaki président ya parlement bandeko bolanda très bien boyebi bino moko ke tango muze akufa likambo ya Rwanda na bacontrat signaka etango muze akufi pa boyebi yango bino moko très bien bandeko babolingo Fatia ya nani président Kabila ayaki ancien président Kabila ayaki na France balobaki nini na Sarkozy problème yale Amérique aza au courant puisque tata na osinatira sina ina ba Rwandais le pouvoir yaki ba Rwandais ba occuper Congo mais tata na bino ya baluka bina côté Kamboka te na ba Rwandais yango ba barai yo sikomo na ndongo zalo wana toko senga yo ali accord avec Kagame boye bien bien Kagame na ancien président Kabila bakutana kana Amérique nde sika basala kama kamuna bango na bandeko babolo boye bi très bien na lobaka na bino ke muto babengi Bill Clinton na muto babengaki Kofi Annan o soi-disant boyebi makambo basalaki ba Monique bo mona ba Monique osuki ba ni boyebi yango très bien kezalaki kabal pona mboka na biso boyebi ke monde entier lisu eza na kati ya mboka na biso boyebi bino so lelo to kufi boye tina batango passe ko continuer Fatia linga telema pour être to respirer muke puisque toza na richesse et laisse monde entier profiter nango biso ngo ba peuple congolais to kufi ba pauvre telo ba lingo bomela Fachi yango wana me akokufa te il ne mourrait pas il vivrait ce qui nzambe na bombo ya kelaki lola pe mokili oya sukisi pharaon oya sukisi batonso to mabe ba nyokola peuple a humilier bango ce qui nzambe wana za na bombo ngana lingina lo balamino ke Fachi ne mourrait pas Fachi wa Yesu il ne mourrait pas boyo kalikambo bandeko babolingo ngana za na kati na mboka Angola beya benganga lobi nga lobi mama kalanga makamezo le ka somo ngana lobi nini alobi nga Kamera a un problème moko très sérieux. Kamera a un problème sérieux. Nini nangira fungola. Yemko pe akoyo kanga. Ce qui m'a kamana lobo ezali lokuta Kamera sala conférence de presse ba mama na liboma kokosa. Kamera problème ni beya na uti kotanga très bien beya. Aya lisusu pa ko infiltrer ya susu na kisasa wana tout ça là ba sinala ki ba leva ya ba kenane mobimba na yebite soki amona na soka za na bomo beya ko yokanga na kokosa te abenginga lobi na mama o ko pela moto konginda nini alobi na ngalobi Kamera zu problème très sérieux li kamoni Kamera zu problème abi Kamera ba solo lakina na James Kabarebe a fungole li ndenge basali accord na président Kabila. Plus de ceux qui combien de 1000 soldats rwandais bakita basopana na kitona basoda nyonso tu ya Mobutu nyonso ya makasi ya batu ba jeune wana batondi na kikomba na Kotakoli na Kotakoli so na Kotakoli alors ba rwandais ba ya wana le ba silisa bango ko boma bango na ba poison ba silisa bango ba président rwandais ba zwa pouvoir pour contrôler Kanambe bien pour na pillage en boka na biso ça c'est Béatrice qui me dit le bi yango na bandeko ba bolingo Kabarebe lobeli Kamera zu trouble azu accueilli inde tant que président parlement pendant que nous sommes na président Kabila et tango abimisele makambo yo Kabila tuna bibongo isko yo koloba nga bongo yo moninde yango na to kangi na Rwanda Kamera lobi non Kamera lobi na président Kabila non et Koko Salemate Mobutu ki atiki basoda il y a de vrais militaires ba rangers o ba yebi musala tout ça là et loko ezangi seki batok ba boy bitumba parce que falanga na makamno surtout luka ba soda congolais ba officier ba zalaki na Mobutu ba kotali so ba soda ba tondia wa bangwaka bana ya Kotakoli ba donc luka ba zali wana ba tondi bango so ba zakona et Koko Salemate et bela ba militaire rwandais bobaya. Moi, j'ai dit non. Boyebi, Kabila pesa Kamera merci, alobi merci. Nakobenga yo. Boyebi tango abenga Kamera makamalobi na Kamera. Alobi na Kamera to pesio 48 heures. Il y a des missions. Préparer des missions à l'immédiat. Nazolo bango lelo. Ngana Béatrice ezalaki bo batuno surtout ba mona kitango musée Kabila kota ki tout ça tango yaki ba mona ngana na be ndenge ni tozalaki ngana yebaki ndenge ni ke na kata délégation musée Kabila ndeko nanga Kazadi Mwembo yaki na kati. Puisque Nebi Sabino que mais c'est Kazadi Mwembo l'ami de musée
Kabila, c'est mon frère, mon cousin, par alliance, puisque baya nango babote bila mbujima ina mama na biso baza par alliance. Nga soki na zwaki courage ne bomona nga wana Muze Kabila na bongisi makambo na ya kota prêter serment au papa nanga Coutinho Fernando kuta critique kinga mende ni mama ko misu pembe na Muze, c'est mon frère Kazadi Mwembo. Ndeler nga Kazadi eba ina ni kinga na zali na kimité, c'est Béatrice abine ke mama kalanga mwana Zaira, ça c'est ma sœur. Nga na ebi Kazadi tangwa zana IDPS. Bosoyo kabandeko babolingo Béatrice aski une copine nanga bo même le basaki na papa Kitima mutazo sololane akika mane lokola ngazate mwana mosa na bisinga lobi camere ba pese 48 heures pour aller kasi boye bisanga na bandeko babolingo camere rwandais étranger bazo infiltré ba soda soki combien de militaires ba soda baya oya bisino suba na kota koliba boma bango na ba poison bango batika la po ba gouverner na kati ya Congo. Camere dit non. À quel point ça président tout ne conseil no yani abi bongote idée on est stratégie mabe ba PC 48 pour démissionner à démissionnant bandero elo ngana ko bisabino na bisabino eloko moko boy Camere aza suka na stratège Camere yebi makamone ndenge kana na yokaki grand prêtre ko takolobawa pour grand prêtre pa yebi makamtanga lobi nga yebi chochen omoni chochen so na bi chochen boko pa chochen elingolo ba ndenge zali chochen bandeko babolingo Camere ayebi musala pe azama yele kakandenge César Ngada lobaki politique ya bamindeli tango nani président Kabila tatana kufi batie sika wana bato bapesaki Camere ya mindele bapesaki babi kamata mwana mbalo wana sunga esalisai bandeko tango Muze akufi Kabila a eu pouvoir remplacer papa nae ezaba occidentaux. Mindele na kotanga penza en tête zalinani Louis Michel alobi Camere. Kamata ye azala pembeno a organisé tozana poso sala mibuzo mina mitano 15 ans. Ba Belge balobi 15 ans, ba français do Europe. Bandeko ba bolingo ba européen balobi 15 ans. Boyoka bino mondenge Camere alobi ke je sais pourquoi j'ai choisi Kabila. Bandeko ba bolingo c'est clair. Même na tango na biso Mobutu, même le maréchal alingaki Camere na gouvernement Mobutu azalaki vraiment intelligent. Ayebi musala, ayebi ko solo la yebi stratégie aza suka na stratège. Ngana yebi Camere bien. Na ba Kabili wana le arosana ba directeur du Kabila. Ngana yebi Camere pona ndeko nanga atika biso. Mushobe kazalaki grand frère nanga, azalaki tout pour moi. Ndeko ne moi si camarade nanga mama Vicky azawana zolanda. Donc aza muto ayebi musala yebi stratégie yebi makamona pe bomona ki pe ndenge asali avandina Kabila après ba élection makamona stu bomoni ndenge ni elekaki. Mais il a quitté le Parlement. Ce qu'azala qui congolais te bandeko babolu, même ceux qui aza congolais te, mais tel amour wana Yakobo ete basona na biso basila te bakufa te mokili na biso te kamandenge wana te ba pesi 48 heures. Tango Kabila tika lo sala reno bibota la likamudosio Camere elinga pena tuni Camere lobi non to kokotsa barwande ningwana te. Bino mo boyebi ke pouvoir ngana zana ngona sali déjà. Alliance nanga ba Rwanda na boyina kufa ndenge tata nanga soit disant kufi lokola mbwa boyebi bino mo bandeko ba bolingo ozo comprendre bolandanga très bien puisque ba Rwanda balobaki na Kabila ta kwa pouvoir à tata na ye alobi batu nyonso bali ya tata no ba pesa ke tolia mabe ba soutenir ke abwa biso ba Rwanda ba poussa na pembeni na yote dehors allez ba occidentaux balobi voilà lui Michel lobi voilà Camere wana voilà bino mo boye biango très bien bandeko ba bolingo nani azalaka mon consilier wana na mboka na biso na makambo etali armée tango Kabila a eu pouvoir à tata na ezalaki James Kabaré bazalaka solana Camere très bien même biso mo na tango Mobutu bana na bombela bino te tozaki na relation malamu mingi bana na ko bombela bino te na Rwanda parce que boyebi très bien que abialima nazalaki mwana ya Mobutu ba Camere wana bazaki na pouvoir bazaki bazaba noyo mboka na bango za na frontière na Rwanda donc azaki na ba relation Camere azaki na ba relation na ye James Kabaré tango ay ba solo libye makamyo sotu yem tako livrer secret ya ba soda Rwanda bazokota donc ba la ki susko yo kanate
tango kamere abimi a démissionné na parlement aki susu na relation na Rwanda ta soki moketa komaki traître bandeko babolinga komaki obstacle pour na Rwanda mais lelo oyo le président oyo ngana lobaka cadeau du ciel yango na nazobisa mama nango babengami balobi mama Fachi association ya Fachi solution non solution ya Fachi ezali nzambe ye moko butu na moyo lobabi solution nange ezali nzambe soki boteki ata Fachi association de Fachi cadeau du ciel bandeko babolingo ingeke zala malamu mingi boyokanga malamu bana nga ba mama nga nzamba pambola bino bonane ba mama nyonso ya Fachi solution na lingi bino mingi ba bizu nzamba pambola bino to kokoba se kokoba to simba na bokaboneza malamu te ozo bunda pona objectif mo boyokana bo simba na bo se réconcilier diable aka ko diviser pour régner bo simba na pasi na motema pona bino bijou meta. Bonne année, Jésus-Christ est Seigneur, maman. Biso no sosi makaka ya ko soutenir mboka puisque maman ba na pouvoir moko boy. Na uti omona ngona kati mboka na uti na Cotonou. Ba maman ba mboka na mboka ba simani pona ko soutenir ko lelela nzambe pona Fachi beton. Bandi ko ba bolingo za pas sezo salanga chien de poule. Tango na moni makambo esalami na ba maman nigérien. Ngana ba to comment solo na ba interprète. Ba interprète bandi ko ba bolingo ba yeba lobi pona Fachi président ba benga tinte kekedi. Tinte boyo kabino mo bandi ko ba bolingo de ba mama ko déclarer bokoyoka prière ya moko l'action de grâce oh maman na biso mosali na nzambe apôtre ya mwasi bokoyoka makamuni na lobi pona RDC pona Fachi. Nous allons dire merci au nom de la RDC. Il a donc pas dit au RDC dans ce cas. Il a déjà prédestiné cette union entre le Bénin et la RDC. Pour la compréhension. Et ça malamu mingi bana na nzambe ba congolais ceux qui tozu président moko ataleli nzambe final inde nzambe to profiter to diembe la simane yango nga na lobaka ngo bandeko babolingo bato tuna ba bima kala nga kolabo aliambongo akatumbi nga na aliambongo akatumbi te pona solo la pe na katumbi te mais Dieu m'a révélé na otkala ko changer te katumbi c'est un enfant de Dieu mais moi je suis une femme de Dieu naza mo si na nzambe nzamba bikisi nga na makambo bele lelo bandeko babolingo je suis une femme bénie à cause de Dieu mais tant nzamba so confirmer que moi na mobali wana zali mwana na nzambe na ko simba e ata to botama libumu moko te même aza américain aza rwandais nzamba lobi nanga zali ya nzambe na kokange makasi yango na bana na nzambe boyoka bakabonga na ngina lobala bino bana na nzambe bolanda ngai très bien eloko nini nga na koloba nazala nga na mingi ya koloba te boyebi mutu nyonso tu lelo oyo mutu ayeli biso relation toyokana na bapays voisins. Président Fachi azara ba partenaire na ye. Il y a grande puissance nenge mokile lo bito reconnaître puisque ya bongo. Il y a César ce qui est à César à Dieu ce qui est à Dieu. Na mokilo ba américain baza grande puissance. Boye biango très bien. Bango na ba partenaire numéro 1 ya Fachi. Bon mona ki yango pe très bien bande kotango ba kitaki kuna na mboka Libreville po ba ya basukisa makambo ndetango na babenga ki balobi eza boy. Fachi voilà, yé muto a gagné. Boye bilika mona bande ko babolingo pe batali Fachi boti pendant 6 mois na gouvernement américain. Président te gouvernement ba adopté yé makambo ezali bele bande ko babolingo kala mingi te bo mona nzambe a Fachi makamuni na kosala nzambe ba congolais nzambe a Congo RDC makamuni na kosala donc cela veut dire onga na yebi yangwana mais na yoki wana ba ko lobake akei caméra sako yokana susu te na James Kabare ayana ba déclaration tango abimi kuna na parlement bokoyoka tango komi opposant ya FCC boyoka biloko ni caméra saki ko bimisa pona James Kabare ya somo o ezali vérité ba vidéo za na ba YouTube botal mais après
bandeko babolingo ta président Fachi et ba partenaire balobi il faut yo liboso na ba partenaire aye ba américain ba bengaki Kagame balobi yakambangu yo oyebi très bien que na mboka no ane le côté monde atié bino nyonso tout kaka RDC lelo komi bengo lobi ke okomi spécialiste ya cortan okomi ya boya tongi obongisi mboka na mbongo nini yo yebi likambo wana ba américain ba bombele te likambo na bino na moto babengi Kilton na moto nga na benga Zabolos pe a sonam ba kritika mutu to ya kofi anani boyebi makambo na très bien bana na zamela lobela bino mbala na mbalanga mama na bino na lobela bino mbala na mbala bandeko babolingo bayebi se balobi écoutez ceux qui combattent moi mobala na pouvoir to ko bwaka yo bomoni makambo nzamba sala ba prière simba ba prière mama makambo ndenge zoko kene bagera ba ya babeni ya banini makambo ko kene murmure moi ba soupçon zo salema bomoni décision Amérique potala monene na nzambe ils ont déclaré ça officiellement. Balobi ba kopesa lisusu bindu kité na Rwanda. Tout ça là c'est quoi? Prière to ko bonde la butuna mo biso tozai kamba juger mututi. Bande ko babolingo basaki koyoka na lisusu te mais basala ki amitié. Kamere na James Kabare bazalaki ba mi ba vandi tango molai bande ko babolingo. Melere ko beba. Siko to eko yokana. Fachi ayokane na Rwanda, Uganda, bino mo boye biango très bien bande ko babolingo. Bon mona ki makamdenga ni neleka kitango ba programme ki Fachi eko pesa ka pasina ko yoka ba mama moko ba koloba bakata ki manzaka bakati esuki bakati basala ki cérémonie butu ba biso ki yolingi yondo bima to signal ba sali esuki makambo nini yango na lelo komi président boko kaka ba Rwandais wana bakati esuki bakati manzaka bakati boba melisa batike motakala kaka bango ba ronde wana basala ki eloko wana metango ba programmer yi donc cela veut dire alliance basala ki na butu bakobeta maboko Kagame bakobeta maboko abi voilà mutu na biso leki to so signer to ala contrat mais na kanisi bomona ki bande botala lokuta bato mususu bazwa kokosa makam sans ko raisonner bande ko babolingo nazoka kaka professeur Chakudia abundisi Tshisekedi akokendo kufa Chakudia kibi na Kishasa ya na poto poa nini histoire na ye mais boyo kanenge Chakudia akoloba na mwana nzambe onzamba kitingu ya kati na ya poni ye lifuti ya Etienne Tshisekedi wa mudumba persona paso amone bambula na mbula nzambe lela linga répondre ye nzamba lo baki na bana Israël bi boko koma na terre promise bo supporter désert et ali mais bo persévérer c'est ça l'histoire de l'IDPS mais boyo ka Chakudia zoko no landa mama moko bo donc mensonge moko terrible ba Rwandais ba pesi Antoine Tshisekedi président pouvoir kaka bango moko na bomoni Kagame ndenga fanaki kaka bango ba Rwandais wana basali mutu cérémonie butu nyoso to pa yenda so pouvoir pour na faveur na bango ya koteka Congo kaka ba programmer mutu basali ne cérémonie bongo bandeko babolingo Kagame atelema afwane comme le kola mutu babomi mai na makile kawi bo mona ki Kagame ndenga bengaki ba président ya Afrique kuna bandeko babolingo ba kota ba réunion apesi ordre la réunion bango ba kota ki kuna alobi ke jusqu'à nouvel ordre mutu babimi sezali mutu gagné azali fayulu bongo bandeko babolingo boko yebata lokuta koko sate bandeko babolingo bozo yaka na haine na agitation ko yakolo baba discours ya lokuta mama mongala soki mama mongala mama okolo bape elongina mbo moto ekola sa penza ene papa Honoré Ngbanda mwana mobalo azali mwana yo moto na nzambe papa ozali wana zo sosola bien que nzamba linga sala quelque chose pour la RDC pourquoi ko appliquer ko utiliser ba mama ba ndolo ba masonja lolengo bandeko ba bolingo kaka ba Rwandais basali Rwanda sali eloko nini bandeko ba bolingo ta ba Rwandais basali Rwanda leki nzambe na nguya ta suki mukete bandeko bakata mutu suki butu basali ne ba cérémonie makamunyo surtout mutu na biso metango ya bimi bakobeta maboko Kagame ko babi chochen mutu nanga ya bimi akoya susu akoglenga aningisa mukila ningisa ba président Afrique obi ke kuna na réunion basala ki kuna ba président bakabwana ki na quai de poisson moi mukeka ande batikala ki pona Kagame boye bisanga bande babolingo na ko bisa bino eloko moko nzambe soka linga sala likamona kati ya mwana na ye est-ce que boye bika ko utiliser ka monguna na ye est-ce que boye bika ko utiliser ka monguna na est-ce que bozo yeba te que élévation ya Fachi cadeau du ciel et uti na nzela ya nani bande ko babolingo nani oyo alobi jamais même atezali dimanche ale ko constitution bobimisa mutu nani a gagné ezali nani lelo bande ko babolingo wana tamsu na zara suki na vaninga na ko biso lelo mama
mama nanga papa nanga ennemi na yo wana zo bundiso wana nzambe ako utiliser ye lobe ko za l'escalier na programme bilongo boyebi histoire ya FCC ya PPRD na Mbuta Etienne Tshisekedi wa mulumba personnel ngana zala ngana makamu mingi ya koloba te. Je pense que nazala likamo wa loba te bande oba bolingo nazo bande ko botika ene botika ngana koloba bo balobi ke Kamere akia kopesa ngombe 35 nakasi bolandi na ba site bolanda na site ya Jano bokomona balakisi discours mobimba ya Kamere webike Kamere ebi minoko nyoso mboka Kamere ezali pembeni ya Rwanda pembeni ya Burundi soki lelo Kamere balobi kinya Rwanda ce n'est pas dit que oza tuchubi oza Rwandais loba na Kinyarwanda puisque alobaka Kinyarwanda alobaka Burundi alobaka Tanzania alobaka minoko nyoso tu langue nyoso tu ezala monoko ya Kamere bato balobi 35 taba me bolanda kuna tango bapesi micro pa aloba alobi ni bande oba bolingo na pesa bino na opia bino na pesa bino exemple moko ngai tchala mwana zande ko nanga masha mumeno na benga ye wa mwakanyuka ya benga ngai ye wako akamwena abenga wako akamwena na benga ke wa mwakanyuka lelo yazana PPD jusqu'aujourd'hui azo supporter FC azakuna ngana za lelo bande ko babolingo tchala mwana balisi mwana ubie lelo nzamba sali miracle tchala mwana boti abengi ngana na katekisha salobi kala ngana biso yaka soki na ke kuna cela veut dire na trahi fachi bomona kita mudumba kufaki wa mudumba kufaki bomona ba musicien bana nyoso to ba yakina ba wera son bomona ba tchala mwana tout ça là docteur ba ke wana ezali kola c'est grave mutu muninga na yo bazalaki kala lelo ba yokani pays voisin to yokani akobalisa mwana ne ya liboso ya mwasi akobenga ye alobi tata mwana nanga ko baloko kiko ya te bo ko sala nini bolingo wana zongi ndenge bayebanaki akei pe boyoki bino moko alobi nini alobi ngana ye na symbole ndenge ya biso na toza ba bantu ba africain na bo koko na biso soki mwana bali boya na lembo taba ya mwasi yango na taba wana ngana ngombe ya mwasi na ye na ye po ngombe wana bakolia ete baselo batika ngombe wana kobota bana ta ngombe wana kobota mwana mwasi ope abali akobota bana bandi ko do mama kalanga na kati otezaki na 30 ngombe te alors papa 30 ngombe pe wapi kota na basit kota na Jano Kabuya Hollanda ezalaki 30 ngombe te et en plus na koloba no papa o yebi ndenge balobaka atango président Kamere abali Amida na pesi bango bonani pe boza mama Amida bonani bagangi babali na autant de millions babali na autant de millions babali Hollanda kiango bande ko babolingo peli moto boya kofinga bande ko babolingo pasi pe mawa ene soko beta kibulu tamu su kamera balayo okaseta musako balayo ekyo epa ya moninga bande obabolingo moninga azui sepela polobi opozwa eloko nini loba makite bande ko babolingo metango sikoyo babimisi yango na ba famille ya Mida ndenge nini elekaki cérémonie tout ça la bande babo est-ce que boyokaki ata wana $2000 même $2000 ya pambo bande ko babolingo boyokaki est-ce que baboti ya Mida bala koteka ndengombe bala koteka ni bande ko babolingo ngulu te libala coutume ezaka symbole bande ko babolingo yango neza pasi mingi grand prêtre na ebite elo ninga na koloba no eloko kanga na koloba ke ba invita ki ekuna etanke moninga na bi mwana ko bala po ba ki na ba relation na ba mbula na mbula bande ko boyebi yango bien ke pouvoir ya Kabila bande ko babolingo pona bakota na kati ya ko traiter ba makamu tout ça la ngana ko benga ka Jean Louis Michel avec occidentaux babaki Kamere mais biso na tango Mobutu lingai Kamere mingi batempe bangai Kamere ki mutu mayele ya kosakana te pa yebi mboka bande ko babolingo Kamere na yebi Congo na yebi Stata yebi Zaïwa kututolongo puisque wana yaki likambo wana no bakango bande ko babolingo likambo libabe nzamba kwesa bande babolingo nzamba kwesa boma moto flambeau wana na 20e anniversaire kutana mbula boka itata marisha kutana mbula kanisaka impere kokufa waya me flambeau wana tango epeli mbula beti wana kututolo bate puisque bino mo boyoka itata lela ka bi comprenez mon émotion à partir d'aujourd'hui je prends congé aboya ki libabe wana mo kwa bimaki ku biso bakalango tolanda Mobutu na kati ya Gbadolite mama nanga zana maamole kabenga nga motion parce que nga na ki constater après maréchal Kolela comprenez mon émotion to keneki kuna wana bakamati banza mukalai batata nyoso to bakitima batia mo pe banza mukala bitozo banda epe renouveau
tokendeki kuna bandeko babolingo mpona kokende nga kutu bakokimanga balobi mama kalanga te tokende nete ye panza makita mais mama moko asindalinga bi tokokende lobi na rapport na lere bo tokokende pa tata mokonzi bakende kopesa rapport ya impere tokendeki kuna ya bandeko babolingo tokendeki ngai nazalaki mamoleka azali wana na délégation tokomi babandi okosa kisombe persona mazwi parole banza mukala bazwi bakosi tata bakolela yo impere bato bakolelo tata zonga enga na tiaki motion suka bato nyonso motion na temi na bi papa maréchal nani akokoso boye kama voiture na ngai ya Toyota 4x4 na Kingabwa kuna papa modelo yo basali ngai batumbi motuka bapakatisi biso bo bakende na banjiro babeti biso mabanga peuple congolais lingo ka su kombo ememele na kufa na pasi papa bakokosa yo bato yo bakokoso eza makabaso mamole kazali bandeko babolingo nalobi lokuta papa impere balingi yango atasuki moketa bi mama ndengo lobi wana nde bongo natikeli bino makambo na bino ngai na kati impere na te tanto kopesa mbote akolaka ya lobi yo kende te yo tikala lala na tikala bandeko babolingo tata loba na ngani bi mama oyo lobi wana nde ya solo ye moko lele lobi comprenez mon émotion bandeko babolingo mombondo kota na impere likambo te bo balingi mimbondora mo ba continuer na ba continuer ba menga na ebi ke mbule beta kalola eyaki kozipelo ko wana flambeau wana ekaki bato na liboke wana na mai wana ya résidezo bokaki papa sakombe aloba yango ntango papa sakombe alobaki mpona likambo ebale azai epa izai reuta biso tozaki compte nganaki compte na bivie na ngai nalinga komela lingi yo lisusu te biloko olobi wana d'accord te me ngai moko nayaki koloba yango bandeko babolingo donc cela veut dire biso toza bana Congo ezali eloko moko bandeko babolingo o nzambe azolingo osala likambo monene nayebi te papa nakanisi na suki na botalaki bino moko balobaki abali amida na bamillion eme ntango video ebimi polele ya solo yango wana nangi natalisa bino bana na nzambe mensonge eleki ene nde ezali wana na kati kosala bato kopuse bato ekopesanga mansi tuna bano oyo bozali nsima ya faci bozosoutenir ye bozobimisa makambo bato ya FCC banguna bandeko babolingo bakobundisa faci makambo ebele kobima ezalaki liboso nani Moïse Katumbi me lelo ekomi Kamere bandeko babolingo ndenge bozomona président na bino cadeau du ciel faci tika naloba bandeko babolingo po aza mwana nzambe biso tozali bomoko eloko ninga na ningi naloba kaka soki amoni mbeba ezali bandeko même soki ezali ki ya solo Vita Kamere aya na kati ya baproblème seriaka na mais inani ezokoka kala mingi te bandeko babolingo eloko kaka na oyebisa banguna bokosituka chaque chose a son temps. Il y a un temps pour rire et un temps. Donc, makambo nyonso ekolobama eza banguna bato batondisami na haine pona président na biso. Yango wana mingi ya koloba ezali te nzambe aza na contrôle ya nyonso. Kala mingi te ba mama ba papa na ngai bokosepela chaque chose à son temps. Merci na motuna na yo grand prêtre. Ok, Mama Kalanga tokomi vers la fin ya émission na biso mais na lingai to lobaleka muke to loba un petit mot parce que omoni bato balingaka mboka na biso te ezala ba journaliste pe na côté na biso pe misusu balingaka mboka te balobaka makambo mabe mettons likambo malamu ezali il faut que loba parce que makambo to loba ezali po na mboka ezaka po na faci présenté donc ezali po na mboka donc vraiment to reconnaître que FARDC na biso moni FARDC na biso ba koma kola na ba condition malamu salaire est tripla bakoma ko se soigner malamu bakoma ko lia bien donc il y a pas de raison que babunda malamu te bomoni sikoyo bakomi ko bunda malamu armement pe ya sika donc dernièrement Mama Kalanga na lingi au commenter moké FARDC witi ko botola côté moko bo sala ta ba 20 ans mboka moko ba botola rango te to lingi vraiment to loba momoko mokie Mama Kalanga loba po moki mobimba e bake FARDC na biso to tcha bango maboko ezali FARDC oyo ya kanambete komisiko FARDC ya faci beton. Merci mingi tata pona motuna no na ngana mingi ya koloba te ngana ko confirmer ka nga mama na bino na ko bunda bitumba mboka na nzambe po nzambe alonga biso na tango tozaki na boza bolos to kanisa kinde sili mokili ya biso mais nzambe ataki stop ya on azoba chaque chose à son temps nzambe wana azali kolona nyonso papa na koloba nini FARDC na biso
biso ba mama na bino boyo toko lomba nzambe pona mboka na toko tia bino na mabondeli butu na moi 21 jours tosali na mboka papa ya kuna na Afrique to akoloba nzambe bango ba bunda te nzambe mapinga na lole kita simba maboko na bango kata bwaka latisa bango maboko no basima minduki bakota ngunda na kanisi mingi ya koloba ezali te kala mingi te puisque tango tolobaka bato bandima biso te mena kasi boko mona bilembo to soutenir basoda oyo bakobunda bitumba bazali basoda oyo balati alliance oyo bango bandeko bajiraki mpona ekolo tokowa yango moni bakoti tele siko bango baki okundola baki okota ta mwana nanga ndala alobaka nini bosako yoka mwana mbali wana bandeko babolingo ndenge akoloba alobi niko na pikana juu ya bamama yango biko na uwa bamama yangu tapikana alobi soki kokufa na Kiswahili bandeko babolingo ndala kombo lisusu na bandeko ndala Mamadou Ndala voilà akokufa pona ba mama na epasi nde pasi likambo te akufa pona ba mama ne me ata mokile bosani ye nzambe akobosana ka ete bana ne bakozwa bilembo ko te pa ina nzambe mais je pense que na gouvernement ya lelo il y a le président Fachi bomoni bino moto feta kiti date ya kufa na ye lingolo bete bandeko nzambe moto azobunde tumba wana lelo nana kwa kikondima bandeko babolingo bakanga ba rebelle wana bafungola secret yepai minduke utaka banani batindaka bango bomoni bino mo babombi mokonzi na bango azalaki superviseur akufi lokola mbwa pe batune baye ba livrer ba sekele oyo ezana maboko afati le président ya RDC mingi akolobezalite bandeko bozela na senga kaka na bino to bondela to continuer ba mama nanga partout pa bozali to bondela pona mboka na biso nzamba dingi biso mingi ta l'Afrique eko reconnaître na ebite bino mo boyebi grand prêtre na bino azali awa akosala la bino émission spéciale bokolanda ba mamoyo bolanda ba mamo ba uti bipai na bipai pe ba se présenter boka makambo bimisi na monoko na bango na kamati chargé de mission na biso ya Benin bandeko ba bolingo tango ayoki ekoyo ayambi ngai ayoki aye akumisi nzambe alobi ya solo vraiment soki Afrique etelemi mpona mboka na biso boeza mala bamama basali badéclaration bandeko ba bolingo boyoka prophète mwana mobalo makambo alobi pe bokoyoka bandeko ba bolingo na kati sa balobi mboka na biso wana Kadhafi akufa mais lelo nzambe s'incarner na kati ya Fachi pona nini po ete soki RDC kangolami elingolo ba Afrique mobimba eza révélation tina mono na ngate soki nga mama bino baka ba o badialelo ba bako luka mbongo bako luka bo te mbongo moya ko luka nga mama bino na ko luka mbongo te naza ko bisa bino ba mama na nga de partout bo sambela ka tokoba na mabondeli prière to ko sala nzamba ko sala minene pour la RDC pena ko senga kaka na ba opposant to boite et l'opposition est là pour bandaki kala même nzambe a tchaki opposition j'ai mis devant toi la vie et la mort alors la bénédiction et la malédiction choisis la vie la place où on a mon nzambe kutaki dictateur ya malamu alors choisis la vie donc aki na posa dictature et banda na bonzambe wabi milongo mibala bina zabolo kita ezana mokanda na nzambe Apocalypse 12 banda na 19 abina zabola bi olingo kitoko no bebisa mokili kita bo bakolando balanda yo zabola kitaki o balandaki nga mama bino balandaki zabolo 19 ans mais na kei kuna likungu tulu 0 na yepa elombe ba elombe Jésus Christ de Nazareth mingi akolobezalite papa na kopambola kaka bana nzambe tolobi mwa mingi nga mama nona mela mwa mai tata oningi singa ipenza do boko mona salinga likambo lelo aki na décision na bi mamo ya kimangai na wayebisa kayenga na bi César Ngadi ngai oyo mama Grace Kalanga na yo tokabwana lelo te kaka be objectif leso mokolo tokokoma na mokolo ngo ngane to simbani na maboko bo mokolo ngo tokobenga susu stade wana stade de martyrs te tokosimba wana ngadi na stade bandeko babolingo de vainqueur tozobina Jésus Christ Seigneur bandeko babolingo merci papa na kasi na mera moi mai papa. Ok, merci beaucoup Maman Kalanga. Donc à chaque fois,
olekaka na émission na biso ezalaka plaisir munene ya koyamba yo et puis na bato nyonso tu batalaka yo basepelaka mingi donc mama Kalanga nakanisi ezali mbala suka te donc ozongeli habitude na yo donc soki bato bomonaki mama Kalanga lekaki te parce que akendeki mobembo moke a expliqué bino donc sikoyo azongeli habitude na yo donc mama Kalanga une fois de plus merci beaucoup na nyonso tu osalaka po na 5 minutes. Bisous, naposani yote Angèle Mbouyi, bisous. Moi si na Nzambe, mama bane beleo, Nzamba pambole pa ozali, Nzamba pambola bino nyonso tu, Jésus-Christ est Seigneur. Bye bye. Donc c'est la fin de ces 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'espère que nous avons été à la hauteur de vos attentes. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Quant à nous, nous aurons le grand plaisir de vous retrouver dans le plus bref délai, c'est-à-dire dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Mikolo na bango ekomi ya kotanga kanambe fozwa ma solo na mbunchu pena dikosi. À très bientôt. Clébo original.